nani nanamela Yesu po azali bolingo nanamela nani nanamela Yesu ye azali bolingo bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema nanamela nani nanamela nani nanamela Yesu azali bolingo nanamela nani nanamela nani nanamela Yesu azali bolingo bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Nanamela nani e, nanamela Yesu azali bolingo. Ata komi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezanga kwate oho. Baboya nkolo basuka wapie, yolili tango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu kosala nga namela ngai yo. Nanamela nani ye, nanamela nani. Mai nyonso eza mai te, yakomela. Solisa ya solo eza lolo Yesu. Ata yo ekomba ndima okoza mwana na mai ya bomoi, oyo ezali lolo Yesu. Sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema mainanga tika namela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo tika namela Yesu bolingo kitisanga motema. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, mettez la main pour vous s'il vous plaît. En tout cas, madame la polémique, et c'est mon côté, ça m'a cassé le contrôle. Est-ce que c'est votre bureau, c'est la comparaison? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Vous me mettez en haut, s'il vous plaît.
nyonso afandi asepeli te. Soki moninga abali bao bazofanda bozosepela te. Bato ya likunia soki moninga abali bakofanda kaka soki moninga abali. Merci à nous, merci DJ. Donc voilà, nous allons débuter déjà avec notre soirée. Premièrement, on tient à vous demander pardon pour ces légers retards. Vous savez, au Congo, il y a toujours des embouteillages partout. Donc, pardonnez-nous pour ces légers retards. Voilà. Avant de débuter cette soirée, tous nous savons que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants et nous prions le bon Dieu. Mais avant d'inviter le pasteur, on a besoin de la prière et par après, tout la soirée d'un monsieur et à l'eau, car on a un programme plus dédié à la cérémonie. Devant vous, je me nomme Monsieur le journaliste Barési Bazi. Donc voilà, pour mon ami Moana, pour les bagages pour toi, Monsieur le Mino, et ça va très bien. Voilà, à présent, je vais inviter Pasteur Olympi. Voilà, s'il est là parmi nous, il peut s'élever pour faire une prière d'ouverture pour la soirée d'aujourd'hui. Voilà, il est là le pasteur. Voilà. Sur le petit côté, on a prière, il y a on a la cérémonie. On s'en passe. Limite donc ya kotia mais pas dans ça bazalo. Est-ce que pas dans ça bazali? OK, tout ça mais wa zando ya lima. Et moi dans ça batika. Amen. Seigneur, merci. Que les mariages soient honorés. Tant qu'il y a le Seigneur, et ça va qui n'a pas calendrier dans le monde. Tipon et Maria Papada na coucou. À ça qui par mi balé. Mon roi lobi na moninga chez. Mosu soit répondre Babimisi égale mariage. Merci parce que tu et Maria a honoré des familles comme ça. Je peux son merci. Parce que na moni pas de bébé papa na ba chez. Ole basuka na batin, basuka na ba divorce, basuka na ba synthétiseur, et basuka na dikole, pour que na ba système ya tonga. Mais yo zambe, au permettre Seigneur. Asami sur la pourquoi. Il parle comme ça de ton pango de Bokobanda. Awa Kino Bisika Masai. Le Boko Nae Salakaya Mokonzambo Kate. Et Salaka Molai. Il parle de la Awa. Et c'est quoi ça Awa et affecté par nous. Seigneur, merci. Soyez à l'élo, Seigneur, cérémonie, nous sommes salés par Allah et péché au coup. Donc, pas pour les invités, donc,
Bible le sang. Lorsque l'ennemi des hommes est vain. Oyo nyoswa oya ona kwa assister à cérémonie mondiale na kanada ya mabe akupana na nguya na yo moko soit contrôle ya esika oyo du début jusqu'à la fin. Babengaka yo alpha et oméga. L'église de quoi je suis servant pour partager la mariage au Seigneur. Yébe azalaki motema apambola bapela lipa apamboli bayenyonso asiste awa na pokwa lelo na pokwa Yesu. Amen. Ah, voilà, merci beaucoup. Maman, merci. Soki monina mali. Eh, pour les servants de ce là. Il a osé payer pour venir au retour de la forêt au Bina. Pour ça, vous dites, papa qui porte la vie de ma maman. Porte la vie de ma mère. Ah, quand tu m'as dit ma casse, tonton a dit ma casse. Voilà, merci beaucoup pour Dieu de reprendre ma place à Mino. Alors, pasteur Essena, il va venir à Kataï, à la matin, et de l'animation. Toujours beaucoup. Voilà, à présent, nous allons entamer parce que déjà, consommé taillé libéré. À présent, pour ça, il y a une présentation à couple marié à Bissau. Tous réunis que ma mariée à Bissau au Bazana photo. Bazana Bissau molimo kasi na mosilité pour avoir la mission na mosilité azali na musika kwa na osalo siliso na zoni voilà to lenga bino moi li solo topé biographie ya bato babalani puis Fabien papa dit bon est-ce que vous avez bino no balance. Oh, comment vous avez valider. En tout cas, bon, maman est un bon révélé, oui. Voilà, merci beaucoup. Nous allons lire la biographie de papa Dupont. Voilà. Elle parlait dans sa mission, mais bon. Voilà, il s'appelle Bokinga et Bokingi, si vous plaît, peut-être à papa. Bokingi et Ganda Dupont. Yamouad. Oh, maman, on est volé. Bokingi et Ganda Dupont. Y'a la valise. Il est né à Kinshasa le 13 février. So, je vais la fête de Bénin pour animer la soirée. Par la le papa du voisin clair a voulu animer. On va mettre la bobine en main. Au bout, on va passer. Famille, on va la voisin. Yes, kumoni mwasi kumoni nzambe Mamadou.
Et moi ici, au monde Nzambe, à mon imam s'il vous plaît. Pour ça, s'il vous plaît. Donc, à vous d'accord. Est-ce que vous allez rester en haut? J'ai un papa du bon. De la musique bien pour yoga. Monsieur Botingi et Kanda Dipon. Et Kanda, voilà. Donc on va là, je vois bien le colomis, là pour tout la lumière. Il est né à Kinshasa le 13 février 1985. Vous êtes prêts? Oyoki, voilà. Atali, par études primaire, dans Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et par après, à qui vous continuez par études dans le pays voisin de Piso, au Barbara, Bondi à Bontarde, dans le Congo. Voilà. Donc, à Kena, vous continuez mes études dans Angola. Son plat préféré, donc, Biloko, papa du poil de la Bolia. Oh, maman, elle a fait la gagne à tout moment. La évité, Mouto a eu le plat préféré à maman du poil, ça. Soit ça dans le Kabelemo, soit ça dans le Kabelemo. Il y a pas de bagage. Ah, vous avez vu les deux. Pour moi, pour ma démo, n'a pas de 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. N'a pas de bon là-bas. La préférée à papa du pont, ils allaient matembele na poisson. Là, si, non, c'est matembele. Elle est là, on a mon limon. Et sa couleur préférée est dans la couleur blanche. Si vous remarquez, la photo on dirait couleur blanche, ils ont dominé ma casse. Et puis, la salle mobile, pépé, ils ont dominé ma casse. Ils ont parmi couleur préférée, il y a papa du préféré d'aller. Voilà. Il est né dans une famille nombreuse, donc famille au mari, Bélé. Vous parlez, vous êtes Bélé? DJ, voilà. Il est né dans une famille nombreuse, mais là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ça. Ah, une, et là. Ah, voilà. Il est le fils de... M. Jean-Claude Botin, qui s'il est là parmi nous, il peut s'élever. M. Jean-Claude Botin, s'il vous plaît. Allô? Monsieur papa Jean-Claude Botin, qui s'il est là parmi nous. Voilà, et puis maman Marie Bila, elle est là parmi nous. Biographie de le présentateur du pont. À présent, la de ma maman est la bazar. Du nom de ma belle minute. Sorti mon hymne à Bali. Mon hymne à Bali. Madame Kabouanga Congo Maria. Pour que Seigneur s'allie. Papa du pont Aza Mungala et Kunda.
Donc, le lot maintenant, tu veux avoir un Ah, merci beaucoup. Donc, si tu veux pas Maman Maria, je répète, elle s'appelle Kapwanga Pomo Maria. Mais désormais a commis Kapwanga Bokindi Maria. Est-ce que vous savez? La solo là. Voilà. Elle est née à Kinshasa le 22 octobre, 10e mois octobre, novembre, décembre. Ok. Le 22 octobre. Ah, vous pouvez voir pour faire comme on va acheter d'abord. Dans le bateau. A gagné Vino. Avant le 22 octobre 2022. Voilà. À la fille unique, il y a papa. Voilà papa. Voilà. Unique, il y a M. Kelly Kawara et de maman Hélène Mandoulou. Paix à son maman Hélène. Voilà. Pour une minute de silence pour la mémoire à maman Hélène, s'il vous plaît. Ceux qui ont au téléphone pour la mémoire à maman Hélène, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Elle est originaire de la province du Bandundu. Bandundu Mozart. Voilà, merci Michel, s'il vous plaît. Merci Michel. Hey, on va faire ça, moi, hein? Ah. Maman Maria a fini la papa Kelly, mais le représentant à papa a zappé par Mémiso, parce que papa Mouta, Moutoumoi a zappé. Voilà, à communauté, voilà, pas pour ta caméra mondiale, les gens comme à représenter Binoye, pas à représenter les gars, il y a papa Kelly. Et puis, maman Brigitte Mandoulou, Hazard, Maman Miso, et maman Hélène Mandoulou. Voilà, ce que je veux dire, maman Maria Bazana. Félicitations, maman. Voilà. Et il y a Maman Maria Bokili et la Maman Sina Loso. Si vous avez une photo, par exemple, il y a photo Bokamali. Alors, pour tout le monde, akutana wapi pour que les lots s'habillent sur Awa. Est-ce que vous avez une réponse à la question? Oui, il y a Akutana. La loi d'avoir gagné le Souka. Akutana
en 2018. Ensemble en 2022. Et puis, ça va parler avec Chimo. Donc, maman Marie a ça pour ma bota. Est-ce que maman parle pour ça? C'est ma bota. Parce que maman Marie a côté là, papa dit bon. Madame mi parler à ma place à Dylan Bokiki. Voilà, félicitations à Pino Bamubala. Bako Koko na Pino Mogo. Pour me manger des bains, il fallait à la facilité. Donc, félicitations. Et puis, sa couleur préférée, c'est la couleur rouge. Donc, voilà. Merci beaucoup à les acquis. Biographie, il y a maman Maria, petit bon. Voilà. Babylone, on a besoin déjà de biffer, déjà prêt, ça va le protocole, on a besoin de envoyer des missions déjà d'ici plein de temps. Mais bon, à la musique, vous, parce que là, on va rappeler la folie, on va rappeler sur le boulot, on va là-bas. Bible le il y a un an, on va faire un beau pas matin. Il y a un peu de bain, on va un beau pas matin. Oh, il y a des lots comme cadeau, en vélo. À chaque fois que la maison, ça va se protocole, on va avoir donc il est maintenant à money, c'est les cadeaux sur amour. Ça va dire ça. Et on peut mettre la maman Maria, la papa dit bon. Voilà, à présent, ça va se protocole, la mission, la buffet, ceux qui déjà bazar disponible, par qui déjà corrélé, la vie. DJ, voilà. Service protocole, la mission va coïncider, mais inviter la mission va se servir par table, s'il vous plaît. Tous les canalisations traitées pour que. Et ça là. Et ce moment, 2000 bossons d'ailleurs, et par là, au télémi. Sinon, bonne fête et bon appétit à tous. DJ, musique.
na yo. Telema bamona bino, bozela batemisa. Idiapia yedia. Ubabi bala soni fe.
Yo pesa kiero asala ndi mosungi
ngape lokura yo poninga nasalela yo nini yo pesinga kote sunganga na teremi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo Yesu yo poninga lelo yo poninga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko pe kolela mais pour ton lobby ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zanderanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobinine nzambe na ngai tikanga te soki atiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe Ekele nzambe ya bazambi, ekele luzingu lwame.
kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngayo yo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola kombono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete
ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai ota yo lobi ozali yanga yango motima na ngai na pesi na yo Mose aboyaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungitela zambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki atiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai
ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai ota yo lobi ozali yanga yango motima na ngai na pesi na yo Mose abuyaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na
napesi na yo. Mose abuyaki kasi yo ponaki ye, yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngayo yo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minyoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osimi